Tant nazala mwana muke, mama akufaki, atinga na papa. Na kolo bango teke, na salaki yango na conscience na nga moko ya kibomoto. Papa nanga depuis na mwana muke, abanda kobima nanga. Donc nakoma et moi sinaye après liwa ya maman. Quoi? Tindongo saka mwana muke. Donc ba souffrance nyonso nga na moni, ba passion nyonso nga na zo mériter, donc eza grâce à yo tato ko malabiro déjà. On a fait le mot musala maman naza. Ezo bala na stable ba kampe on na ba minene, mais ba bengana nga musala sans problème. Téléphone débite. Je suis. J'ai pas mis de papa. Bon, Oh, papa. j'ai pas papa. Maman. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière. Bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissau Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans le minute qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissau Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissau Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Coco Kainayo, Nangai, Nabissonia Soto, Seigneur, surtout s'abonner massivement, me partager, liker, vous ne serez pas déçus. Tokaite Nakati ya émission Nabisso, bravo Jésus, bande de connaissances surtout aux côtés Nabisso un peu partout dans le monde. Ma soeur, désolé, c'est ça la passe, de Kotomita, l'Inde, Bisso, Batoto, Lekina, Awate, Nino Toko Bomba, Nase, Yamote, Manabisso, Seigneur, surtout renoncer à ma bête, confesser et causer la maladie, mingi, parce que Christ revient bientôt. De kono no yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te yambaye na motema mobimba ekozala mala mingi tika Christ atambusa yo tika nzambe azala maître na yo azala Seigneur pe azala Sauveur ekozala mala mingi. Merci à Papa Elisi Nanduko ainsi que Papa Mosolo, merci à Ingénieur Bien ainsi que Papa Zara, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. On déconne sur soutenir chaîne la Blanche Bissau Télévision ainsi que émission Bravo Jésus, membre soutien Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse. Partenaire plutôt, vous êtes là tout le temps pour nos orphelins, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Bolembate, bosungaba na bise kozala malamu mingi. Nzambe akozanga te ko pambola bino bo consommer ba publicité na biso, bo consommer chez Bissau Wendy wana na banda na bino bo bengi livraison à domicile et ça rapide. Merci beaucoup. Yaya. Bonjour. Bonjour maman. Comment vous allez? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Comme bon nom? Solange. Solange. Madame Solange. Mademoiselle. Oui madame. Madame. Ok, mariée déjà? Oui.
Ok. Vous avez la bonne? Naza mwana moko. Mwana moko. Vous avez nini? Elote. Vous avez femme à la maison, femme ménagère. D'accord. Avato, moi c'est maman Wichi. Avato solo là, to Pessanzame merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Tkate kimbope le kumezonga panayo, to pambo le moment oyo, to pambo le pebande kuba otarabiso, Seigneur Jésus, to pambo le pemboka Congo, to tiki akimia na ebila mana mabota, pe na République démocratique du Congo. Amen. Amen. Oui, Madame Solange. Nazoka. Nde na lobaili bosonga Madame Solange, naza mariée, na mwana moko. Alors, oye meminga awa, eza lisolo na nga moko, na kokaki vraiment kobomba ngote po na nga moko, parce que surpassé nga. Yango na ye lelo, epa na yo, po bo meka mpe kosunga nga. Parce que nga moko na okokate. Yango na ye lelo epa na. Likama wezani. Oui, surpassé. Nabala, na mbali nga. Alors, nazala mwana muke, mama kufaki, atiki nga na papa. Natika na papa, bon, na okolo bango teke, nasalaki yango na conscience na nga moko ya kibomoto. Papa na nga depuis na mwana muke, abanda kobima nanga. Ti na okola, azo continue toujours kobima nanga. Et kobimano c'est-à-dire? Donc na koma moi sinae après liwa ya maman. Donc comment moi ça va prendre un but? Oui. C'est ton père biologique? Oui. C'est mon père. Ti na koli et quoi arriver na ko lingana mo mbali moko. Mon mbali wana il fallait asa makamninge zalaka. En tout cas, papa banda osepela na été. Osepela nete. Vu que nga déjà na koma moi sinae, donc alinga mobali musute apusa na pembeni. Et quoi arriver na zuizeni ya mobali wana. En tout cas, papa asilika e makasi. Asilika e makasi. Alors, tinde nga silika ki wana, nga la banda bimana papa, sans le savoir que eza ba pratique, il fallait za bongo, pour ne loko mo songolo ya famille. Nga na yeba ite. Je continue toujours ya bimana papa, tinde na koma na zemi mwana mobali wana. Na yeko kinanda kwa mwana mobali wana. Par après, na yeko bota, ndenge zalaka, okyo bala mwasi azana na mukumba te, papa, na boti, mobali nanga lobino, et comme ce qu'autant na kekuta na ba parents, pour na zwa facture, ndenge zalaka, tout ça la marambo officiellement. Na même mobali nanga pas papa, en tout cas papa zalaki catégorique. Aboya ki vraiment. Donc, alinga mobali nanga te. Na linga na mobali nanga, nakutaki azalaki ne, bon, pas vraiment keye, azalaki na bozwima, quand même makambo banda osala, msala banda osala, azalaki bien. Dès que nga na koti na ndaku na ye, na yo remarqué que mobali nanga ndenge nakutelaki ye na ndenge alingelanga, azali subongo te. Makambo nyonso ekomi pasi. Tindenge na ye awa, na ndenge na lati, eza yanga te. Sengi voisine, ndenge na obima, apesanga, te après tenge lambane na lati. Donc, na koma na pasi. Koma na pasi, koli ekoma difficilement. Ozo ata lipa, oyo lia na mwana, ekoma difficile. Pozo mbongo, kota biloko na ndaku, il faut kende pa papa, obimi na papa,
Oh. Waouh. Bimina papa peut son ne fils un petit rien de côté sibilo on andako. Au sali bongo te. Au liate. Donc mobile vie comment qui vraiment passe. Donc c'est-à-dire mobile non ça eloté. Azo bunda na makasa ki mobile mais rien ne marchait. Donc eloko zo tambola te. Moi-même je me disais nga na comment se poser ba question est-ce que zanga inde na ina makambango na ndako yondo memi malédiction tonini. En tout cas la bande ko se poser ba question. Donc olia na biso zaka soki na kepa papa bimi nanga nde na ina mbongo na ndaku na sombi biloko tolie na mobali na mwana. Kosomba tali papa problème eloko na suki ata mutu ko kanga mèche problème. Donc na commis vraiment la passe. Or avant wana na balité en tout cas na zalaki bien, j'étais bien gâté et papa nanga. Or ako gâté nga nyoso banda o gâté nga wana ezalaki neloko na sima. Alors ndenge na ye awa na komi na suka. Komi vraiment na suka. Na lingi so ba pratique wana te parce que et ça langa bien te. Moi mbala bato zala ine bien na ngande na memeli vraiment na ye ko se rendre compte que ngande na memeli ba malédiction nyonso yeli na ndako. Yango na ye pa na bino bosunganga. Na lingi souté na continuer na papa. Na komi vraiment na suka. Soki moi eza bosunganga vraiment. Bosunganga. Na yini na ngana kata ba pratique wana parce que ezelo moko eza bon ndenge papa expliquanga ezelo kwa famille ndenge yaza faut kaka ngana za mwasi na ye na bando bima na ye pour protéger loko wana. Moi je disais que eza bien pour to batele loko ngo ya famille nazalaka bongo donc na bomba ki vraiment loko ngo tamulai en tout cas tamulai ba ne ebele oyo o bando supporter na banda ko supporter on a protéger kaka bozu ya tata na supporter sikoyo na ngina sala vie nanga na mekana sala vie nanga mais et so continuer kaka papa zo accélérer nga kaka donc azo tianga vraiment à l'aise naza à l'aise te yango na ipa la bino bosunganga. Siko à chaque fois ceux qui aux a besoin lambata moi et le ronanjo donc il faut se recourir à papa. Oui. Beaucoup chenaye te donne quelque chose. Donc na pamba boye ki osengi aide pa papa apesa raté. Il faut que ça pratique wana bubimi na ye na coucher na ye d'apesinga quelque chose na mimi na ndako. Sans quoi a opesa ni le côté so na lobi pe ke na fanda ta un mois sans que na ke pa papa donc to fanda aussi vivre ndeni to li ate moi na zamuke donc ko li a passi mobali na yo ayebi makambo sola na ite atata bokutani na relation na betele bandende to beta na le passé na tika lo beta ote parce que ndenge papa ebisanga eza comme secret ko bima libanda te yango na gardango pona ngamoko na tika lo betele lokote. OK, d'accord. Nayoki mawa nayoki tristesse katanga pendant que bande koloba na vraiment na poser ba question belé ezate parce que à l'âge je savais à l'âge ni no bando sa mamwana et si déjà kota ki kobi koli et comme suko po au boyango et puis sous pression à papa avec des esprits aussi ils ont dominé yo vous a pas si faut kabwana mais moi je na sepeli ondengo ozu conscience réveil kotika tayo réveil kotika tayo on s'est décidé au tika maramwana. Je sais qu'ils ont maza au contrôle à ko sungayo mais le mieux ezali ya websa quand même en bali na yo tu sais c'est très important tant to lobana to betana ba les passer na biso ça raté ozaki na mobali ni ozaki na mwasi te ba les passer za
tobetela ba masolo oyo peut-être obika na famille na tout ça et t'oubliera point ya famille, t'oubliera ba souffrance à famille, ba difficulté rencontrée na famille, tobetela plus kara ba mibana so to sana bango kala ba ex na biso. C'est ça to liera na le passé. Or le passé, c'est-à-dire la vie aux aki afukutana mobile wana segelo raconter to moisuana. D'accord maman Solange, je pense qu'on va prendre une pause et puis toi bandeng toko sala pour que Oswana Mbalno ainsi que ton père aussi, de lui dire comme ça en face devant Bisobo et Rosalami, peut-être être entre Bilom Balé, même sous courage ou bien à te refuser, peut-être il y a un impact dans mon TPNA. Hein, maman Solange? D'accord, maman. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. nautaki kosala annonce ke nakozala na Paris mpona badelivrance ya bato en privé nazalaki mpe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya bablocage babiki bato ya bamaladi babiki bino moko botala batémoignage namonaki kaka na annonce ndenge alobaki ke nakozala na Paris donc lere namoni yango mpo nakendeke nanga baeglise moko nyonso tu lere suku nabayaka na nga basalaka na bango eloko moko na ngai te ezalaki ya privé nayeboye bayambi biso tovandi ale moko akotaka ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni ntango waki liboso banotambola bien te nayaki na begi ndenge nalobaki mpe natambolaka nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais siko nazobima sa begi na wutu kutu toilette nake na begi te mpo na ndako na ngai moko nasimbaka bakiti mpo nakende na toilette baproblème donc bana na ya poto nazalaka na nga na esengo te nasepelaka te libala elengi te après badelivrance libala ekomi bien komi na esengo nakomi mutu na esengo me mobali na nga moko kutu nayinaki ye donc siko vraiment olingi ye makasi nalingi ye makasi bamvutema nyonso babwakelaki biso ekwei na mai ti sikoyo nabandaki kobwa te me banda na ye awa lelo donc naza ate ndenge balobaki 2025 te yanga nayambi yango vraimen mpe nakangi yango baeglise mosusu okei mpo kutana meme na paster okomonake bazokambika yo okota te donc nabayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa moïse namonaka na tele bapublicité donc toza na ye boye farafa donc asalimaka minene mpo na ngai gloire à dieu ngai nayaki epai ya papa moïse mpo na problème ya miso ndenge ekoma vraiment aveugle surtout côté ya gauche nazali komona presque pas même lunette eza na degré ya makasi na nsima na délivrance namoni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche olengaki kufa naomona parfaitement nzambe papa moïse azwa lokumu vraiment aza na nzambo ya solo kolo yesu apambola ye liso abakisa susungu ya ebelebele na kati na ye bo hésité te aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa bakombo na bino po batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Merci beaucoup. Le retour est sur ce plateau. Orphelinat Bravo Juju, situé dans la commune de Matité, quartier Viaza, numéro 27. Nous sommes là. Orphelin Bazawana, nous avons bien pambola bande connaître son moteur à Malamo, Barokanisa na biswa bitike. Tozana na Viaza, n'hésitez pas. Yakuya Rota là-bas, ou bien vous voulez faire quelque chose pour les enfants, n'hésitez pas. Yakubenga, nous avons bien à pambola bino d'Arcamplure. Oyo makomi kolobana Jacques chapitre 1 verset 26 c'est la vraie religion c'est de soutenir le veuve, le vieillard ainsi que les orphelins et on a des allures religion pique sa tâche
Nzambe apambola bino bo consommer ba produit na biso ainsi que chez biso wende tozawana. Maman Solange. Papa Zokota. Tu es sûr que tu auras cette courage. Il y aurait son mobile non en face. Que tu sortais avec ton père depuis un âge adolescent. Courageux, ça là. Oui. Vous allez s'attendre ni n'ambala. Après de telles révélations choquantes. Pardon, Nae. Marmno surtout le cas n'a papa na bino. Vous allez comme ça, c'est la biso. Avant tout côté ambal non. Oui. Et raison ya papa nanga ndenge banda boya mbali nanga. Ezalai ke ye moko ayebi mobali nini nga na obala. Alingaki te na sala chwanga moko. Soit disant que mobali onga na poni aza ekolo moko te na bango ye il faut alukilanga mobali oyo baza même village na bango parce que naza na ligne ya ba chef coutumier. Ah bino boza ligne ba chef coutumier. Donc c'est-à-dire au bala n'importe qui te fallait ye moko alukilanga mobali oyo nga na koki kobala. C'est-à-dire, c'est leur coutume, Nabino, si je comprends, c'est leur. Oui, c'est leur. Le papa Nabino, Azanango, et zo sengake, ozana mobali, ope, o papa et moi, et bien, la maîtrise spirituelle, naï. Yango, atikali, kodinga mobali, nangate. Waouh. Ok, d'accord, maman Solange, toujours côté papa, aïe. Je pense que Bobo, tu m'as la mort corps. Souhait nangi Rosala à comprendre. C'est ça mon souhait. De te comprendre. Je sais que Rosala passe à comprendre. D'accord? Papa Kota Sokaye. Papa Komi à Kota. Balinois Kota à comprendre. Parce que les lopé bassi belé. Bonjour papa. Vous allez bien? Et on va là-bas. Venez, papa. Bon, PC, mon téléphone. Je comprends. On comprend tes lignes. Combien pourquoi? T'as qu'une grande makambo dans le salon aussi. Yo komi abo bini ba bini. Est-ce que makambo yo komi tonso ah. Vraiment. Makambo za ya ndako. Nazo ko kutu na se. Makambo oyo ndako na biso. Eza makambo oyo ba ko bengela ngana ko mati awa. Papa, makambo za ya ndako na bino oyo ya ekolo bato yebi. Vous souffrir. Maman, soki na sana souffrance. Ya on fa obetango awa. Bien pour la souffrance. Te yango pesa nango important te. Yango ndeza penda base penda ya makambo ana ti. Baso makambo ayeli peut-être on va découvrir peut-être pourquoi on souffrir et ça pour na makambo yo na yebiso siko. Yango ne memi souffrance wana. Comme on a le papa. Non non. Papa non non. Maman mtabengisi wa. Parce que azana makambo ya kosola na yo. On ignora le passé. Il faut que le passé. Sola n'a été? On a ni. Le soleil est passé, maman. À ça, moi, c'est un tour à le soleil est passé, moi, tu es là, mon azokam. C'est là comme tu as. Mon azokam. D'accord. Et ça, ma cambo est qui là. Peut-être ça qui, dans un moment, là, peut-être que ça compliqué. Mais le gars, là, sur décision, il y a eu ça. PC, il y a eu. Maman Solange, puis ça me balme. So na memi
eza vraiment makambo ya ndako na biso te. So lelo nakomi awa nalobi ke babenga yo parce que nalingi nasengo premièrement pardon na nyonso oyo ezolekela biso na ndako mosala eza lisu te kolia ekomi na pasi nyonso wana biti nango eza ngai donc tinga nazosouffrir na bapasi oyo nazomona mosala ekufi donc biti eza yo nde mutu oportena malheur esola mais basouffrance nyonso mama nini asala te banonona mosala naseli eloko te makambo nyonso ekomi pasi ndako bato bakofuta te donc biti yo papa yoka nayebi ke eza pasi vraiment mpo otrouver pardon na motema nao nga mpe na bana osala yango na volonté na nga te na volonté na nga te tine nakende epa papa mona ye na mbongo papa apesi nayaka mpe nalakisi oke no papa moto apesi biso nasombi biloko natie na ndako mbongo wana ezalaka ya pamba teke nakepa papa apesi nga mbongo asunga ngai na foyer na ngai ti ndenge nazala mwana moke papa abanda okushe na ngai ti ndenge ozalaka mwana moke banda obemba tata na yo donc basouffrance oyo nyonso nga namoni bapasi oyo nyonso nga nazomérite donc eza grâce ya yo na tata obima na bino déjà eso bobima na bino tata na yo nga lelo kofubi maman jamais et nga nakofubi yo ebiango te mama malebe sende nakomi malembe mama na mama mama eloko nini nasala fana bon tata bango alingaka nga te nyonso nasala epa na bango ezalaka yo oza mbanda na ye nyonso nasalaka mama bona beti mwasi na ngai nakende nasepule te mpa na bango napesa mwasi na ngai vale nga na papa bango esimbaka te nayebi te donc nzoka nde babi na papa na ye naonga nde naofuli donc nyonso komena mpasi mpo ngai pardon yaya loba osisi ekamao pasi nzambe na ngai sikoyo ezali ndenge mpo komi na pasi bongo sikoyo ye mpe moya tika bongo eza te soki akesenga papa mwa eloko taloba ata na place na ye soki akesenga papa mwa soutien mpo bolamba ta mwa loso mwa eloko moko bolia na ndako mais koma mama mwasi okozala motema mabebe ya bakasi ngala yo koma avai obimisa nga na publike moto oso comprendre oyo elekela entre yo na papa na yo po oyebisanga te na ndako donc makambo nyonso tiaki nasala nga yobi nango oyo akoma mbanda papa bino parce que bino emoka na ye to nayoka yo kasi azali mwa mokioli neti lelo kati yo kasi lelo awa eza te tokoma na baniveau oyo nayebi osenga pardon na yo otrouve place na motema no nakomi na suka so nakomi nalembi bapratike ya papa etake mobali te papa nonobomanga deja mama wana nde kita yoka mwasi mon frère ezalaka te déclaré kufaka yo moko boye déjà espoir pa nzambe ya kobika te yaya na balisaka yo te azoboma nzoto te mpo na yo
Le monsieur est singa sibitima. Suffisant peut-être n'enga collé là. Maman, on a musala maman naza. Ils ont balana. On a bagaminene, mais babengana musala sans problème. Sans problème maman babengana ngaka tongo. Dima kokota so soate. Kasi ozala mwasa muto, bala mwasa muto. Na comprendre, so na kai maman na ngambele na sibi boité. Donc tu dois aller dans ku so le mari tata na yo. Uza mutia mbecho là. Papa non est-ce que tu commences à si ça marque maison pour ça ebisa. Nebi ko goyo kama kamba ba révélation et ça passe mais tu peux s'exprimer. Peut-être une source na explication au peut ça on comprendre les raisons ni à ça là qui. Maman na comprendre respect na yo. So na respect na oté na ça ko na ngana ko. Parce qu'il y a raison pour laquelle aye parce que vous avez mon anda ko nga comprendre ROM so ba bien libende ce peut côté ni. Loba maman. Nous kanisa te so na sala na propre volonté na ngaka na lali na la muki na bando na sepeli na bimala papa na ngate na sala ngo pour na bongote. Et ça ma pratique ya famille. Si papa lingara ote parce que toi na ligne moko ya ba chef coutumier. Alors ndenge toza ekolo mo ote na bino yango papa sepela na ote. Papa il a posé un dabali ce que le dino. Déjà prenez les prenez la yo. Vous papa c'est la poste ah bah ce que on a demandé pourquoi. Viens on prendre le colo. Ah prenez le colo oh ya bali ça y soit demander pourquoi. Une chose là ça capable. Là par rapport yo comprendre te ah non, pardon, par ici. Maman, on a surtout que Singapour est libéré attaque au yon na fani na yo. Au footinga yango. Pardon. Au footinga yango. Maman parle de ça. Na souffrir fort. Na souffrir fort maman. Nazaki boy tout temps de komi ngai. Na komi kwa koko moya kala nazaki boy te maman. Na souffrir fort. Et on y a la famille la bango te maman. Et on y a pas moi si na ngai te. On a pas pas moi si na ngai te na sibi boy. Ya ko ya yaka. Ya ko la talata maman. Mais non. Alo de defibilamba. Maman a defibilamba parce que na ya. Maman na fait la famille maman. Yo on mérite le côté. Yo place aux alliés. Alors que aux alliés qui n'ango mais tant que me comme parle na boza ango lisuto bilamba asenge pas va voisin. Pas c'est côté. Ayi bisi biso makaboda nyoso tout. Pour bon le que pas pambango. C'est-à-dire on ça le côté tata les formes sozo bima nozo ke nozo na le côté. Il nous a expliqué. Maman, nandika mabete. Et loko yo fallait comme avec comme awa. Fallait expliquer côté biso ibale. Ce que sanga bi mbaye bona bo sandeni. Zala sincère. Maman, on peut côté bumi awa. On dit que nous sommes la réputation de Siri. Si on a l'oublié. On dit que nous sommes la réputation de Siri. Na ebi que réputation na yo ba biloko nyonso tout ce que bino mi bali. So vous avez bino mi bali. On doit aller ne lo ningo tali. Sola. Quel que soit ta passe à lui. La réputation papa non. Maman. Ato sali mutu lo côté bat baloba na bango kaka. Yo no mona te bat ba bandi pa likita be ba ko solo makampe bat bandini makamango ba ko sela. Am subu to tika lo so ya tana mutu na 2 minutes te. Yo no mona te. Yo so ekomela otenge komela. Ya. Kota la batu te, tala oyo zali na makambo ba yo biso siko. Oso otali bato ça a beaucoup de erreurs. Mais là on batte, tika ni bisanga la kende. Na la tante on va tanga oh. Pour répétition monsieur Botsi ici. Na la tante belete on va oh. Tika ni bisanga la kende. Maman excusez-moi. Excusez-moi. Au moins te ne yo le biki na musalo sale ne lo te be balongo lioka. Bamala iti na bana mutima mo tendeka kuna tipa chef wa musala ti pe to ka bolonzo to moko na papa yesu et comment moi c'est un pour la musala butu na ka passe nzoto na ko kate nzoka ndio za mobali oyo ba pesa yo iki po mazao na ndima na kata boloko kasi yawe no kwa moya to so imagine ce que bien ba na kata ndako
raison suko bali kemba non so kemba siko otale talete moko tselanga deuxième troisième invité na ngakota na invité troisième invité na sana na la troisième invité oyo papa non s'il te plaît malembe à côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Je veux bien. Okay. Merci beaucoup. Nandengo accepté l'invitation à lui. Qu'est-ce qui se passe? Prenez place. Problème? Problème est ça. Ah, Kofi. Nana Kofi. Bah, on va aller me poser au Koufa. Spirituellement. On s'assemble. On s'assemble. On tombe à Kofi. On s'assemble. Hein? On s'assemble. Papa. Na respecto tamulayi. Laissez. Papa, papa, si yo, on nous parle de problème, tanyo, c'est pas nangayi, donc yo, papa. Et non, il y a quand même un casse. Yo, papa. Yo, la tête est mot. Au bout de la tête, tu es mot. La tête est capable de monter à Foucault. La tête est capable. La tête est capable. Donc, tu es là, là. De me faire un coup, donc il y a une madame, moi, on papa. Il y a une madame. Papa Malembe. Papa Eli Simba Malembe. Oui, téléphone le baby. Je suis. Je suis que dans zone. La restaurant à mon papa. La tête Madame, tu peux bien pour couler. Oh, même ça, le téléphone, n'a fanda papa. Vous bien pour cette là. T'es malin, papa. Prenez place par respect, papa, n'a fanda papa. Le côté poussé, le papa poussé, la va pousser par côté. Papa fanda. On dit papa Randaza. Azal Miroki. Papa Zala Mabou. On coupe à Bongo. Papa sera sauté. Papa fan, papa Ndoki. Papa fan. Maman va pardon, le téléphone de ses poufs. Papa Ndoki, papa de ça, mon frère. Pardon, papa non malembe. Papa la biso. Ok, ça, on tindele pas toi pour rien. Maman, ça, nous sommes pas sentir maintenant. Après, on va faire la dame. Avec capable, ma soeur avait posé mon ami. Je regrette. C'est fou. Papa non si. Fou. Papa non papa. Ça m'a beau. Si vous na lobby boy papa na ngai. Na lobby boy. Tala mwana na ya mwasi.
msoso ya kokosa le bas clair zoba na ya mwana ofina mwana ozoba oui le bas clair zoba na ya mwana mwasi eka aza so mwana na te na ndenge nini mobali na simbe na nzoba simbira simbe te na simbe susu alongwe mwana na tina liwana mwana wana papa tika koloba ya mwana maloba wana so mobali simbe na likamuni siko mobali na simbe na likamuni maman Solange expliquez papa na salele bon asa pour ça comprendre pourquoi papa na simbe na nzoto expliquez to se calmer papa non se calmer tika asola na mwana na epo makambo za ya mwana bango mibali ya papa na mwana miso mibali to fanda to yoka nina olobani pesa itata lo bakasi yo lobi po nini na simbo na so ngoma yo batela ala te basuka rete mona yo na zoba na yo te yo kati ato sali mwana pole na siti ya so po nini nono asimbi yo babenga ngala mpone ya bato kongo omona cho mutabengi mutabengi bino nyonso Solange mutabengi madame Solange mutabengi bi mama loba te ya aloba nini eza buzoba eza buzoba ni sala ta bana simba yo nyoto bisinga nyoto sala na tata na yo le bona misu na yeli ala mininga bana futa be bloka bato na panzawa bona ndumba tata na yo o me ça au ça ndoki pas pourquoi tout ça sembla yanen semblan omoni avant que tu yo longola nga mwana nao ngada na longolo koma ozala su papa la ngate ozala su papa la ngate ti le on s'est retrouvé na place oyo na di ma humiliation ya nga moko parce que ça réputation na nga désarrangée so na ndimi lelo nga na koma place oyo eza pona yo moni ba parti bino nyonso sala la nzoto kanga so disons batele loko na bino ya famille moni lelo se débarrasser nango se débarrasser nango on est loko papa akosi mama papa moi ça lobi akosi ma mwana oyo boti ndenga na boti mwana na ngane wa mwana ngona ko matériel likolo papa commerce mabe ko te foto ko mwana mwana no abaya awa de felamba tendo ni biso ah papa ogoyebana papa na ngai est-ce que makambo mwana wa lobi so profond ndenge ni la raison eza nini est-ce que bimana mwana yo soki po bimana raison eza nini mwana oyo moko boti ozwaki mwasi oboti esengwa parent nyonso tu mwana ke libala asala malamu yango bakuti bango ya bino ekoma ya boye ndenge nini echange forme che bosali yango na physique te soki na butu okonyokola mwana butu oko mobali na butu okomisi mwana no mari deni soki elate na physique seke na butu faut récupérer bana boboti biso bondimi bobando bokola biso tokoli totangi bwana onyokola biso susu nyonso nasalaka mama papa Adam oui je regrette ok je regrette il fallait pas Solange asala mambo asali fala benganga aloba na nga moko combien de fois na boya okali ko exposer yango te na télévision boye kongo mobimba barema tika na makambo ya Congo tosola na makambo eza fala ya ndako ebisi na papa boye nakomi apamba te kasi ya nazoloba sola na te yaya nakomi apamba te parce que elekeli ngai mutu elekeli ngai nde nakomi ntina niveau oyo papa azotika ngai kimia te nalobi atika ngai lafana na libala nanga papa azotika nga te
namoni ke nga mona opakatene na komi awa okobimise na makambo. Madame, Eza, je peux dire quoi? Eza le café banana ngate. Banda ba koko na biso eza coutume. Regardez. Pour un film. Donc papa, eza le cambo et bandi maman. La biso et cinq. Donc si on a ngate za ba raison na solution solution Maman. C'est pas secret moko équipe bimate. OK. Le mengi ya binisi yango deva bat. Aye bandi na bandi. C'est-à-dire il fallait le balanga nda. Mengi ya binisi secret. Et ça coutume. C'est pas de que nga mutu na forme ça la coutume ngo. Doyo boya coutume te. Na kombo ndeni na botami na yango na koli na yango et puis na vivre na coutume wana. Suba mobala ngo kasoyo la kaki opesa ki ete ponani. A respecta ki na lo balanga te. Et puis je limite là. Et si on est sur ça là, pour regretter. Regretter. Papa est qui? Papa est qui? Comment papa est sur la terre finalement il est papa maman tu prends ma tout tu as. Papa, comment papa Monsieur, c'est calmé là. Papa, on veut ça l'université. Tout se fait dans c'est papa na lobby c'est la si bon papa il y a une solution la solution à dire c'est là papa merci papa na solo on poste na lobby boye papa kasi yo pepe sa biso na qui m'a été yo pepe de moso ko sala papa pour ça ya mwasi bon attends ça que ça nga so na zana litambo ya ko sala ngai exact yo biso nyonso wa na bomi ok, battre la kimia, eko battre la kimia na. Papa yo peto peto. Na papa to vani personnalité. Na wa risque na to tata. Alors ça le loko sala te, ba vana. Na ça le loko ya ko sala ya ko changer. Pona ni. Na changer. Mais ko yo ko bima na mwana ya mwasi pona. Exact. Exact, ni fama la
Ndoki. Boso on va prendre le faire du malade. C'est ma ligne. Papa, attends, petit signal, tu écoutes à l'aïe. Tu écoutes à l'aïe. En gros, ça, on a sali pour là. Moi, on a même pas côté du balamon, on a des petits de amis. Oh, papa, maman, moi Sinayo. Merci. Parce que papa, s'il te plaît, même pas de la guillaume, ça m'a payé. On s'en est ma belle, mbela lobi ndenge ameninga devant public ngana ye moto acha makola ndako na ngate ngapela ndako na ba unaiba ta place bavada ngana babala asina kenda ndoki yango compliqué na façon tout ya fama la mwana ngata ya combien ocha ko non, pardon. Moi, moi, aussi, ça va. Papa, non. Yak. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissot Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissot Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wendy, un grand marché proche de chez nous.